Yo ken piana yo. Balo bisaka yo. Njora tongo boba ni ça la missionnaire. Ça la missionnaire tondima yo. Otambola na ye. Otambola. Biso totambola na kofi. Yo tambola na ye déjà. Yo tambola na ye. Alinga ko te. Kaba chanton. Iko ba to ça l'émission mo batuni ngai. Ken tu sais comment c'est-à-dire ye ngamo live we da polémique moko tama mazolo ba. Non nga tunika ko kita sindi wana. Siko loko elekela nga sikoyo ngai na yeba te soki batu babeli maboma soki batu baza normal na comprendre te bakisi njoro le balobela 1 million de vies confiées beti na journée moko bango bazolobela ndeo poto ya Goma poto ya Buka et déranger aucun piana eso déranger nga parce que kuna za place te okela bandeko na biso ma place makileta nga bobe ngo poto bisoyi tozana stade bisoyi tozana este comme un lokuta toza malamu mama ça c'est ça te ezate ok et ça va ngote mayoke bakilo bali maite kama ça masanga kaka prince bakali misu rouge kisi njora misu rouge oui bomela rape mai Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière oyo bake yena idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga bajeli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kobela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga ta santé c'est ta vie alors la clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate Petit nanga Valdi Kolokoto. yekutu kolokoto bien azwi bakisi ne esili bongo yoka bosesi ko azwi mwasi na tongo aniki 12h aniki 18h aniki soni ezala mingi ya pasteur Denis Lesi ah bon o alobaki ke Peniel aza libre o nyonso ana besoin na ya benganga libala batu bakotaka te fa Mike ya mobali ndeko na biso Peniel pa mwasi kitoko si soki batutani na poule moko boyeki ata toyotala bana babosanaki bazali na rankine makambo ekobetama nazoyebisa yo te banaki bana ya poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na bakondisio ya kitoko mpe elengi tala esika ya kovanda yango oyo Flot Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye eza likambo te kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoya kaka na bilamba ya pamba okokuta tout ezali cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po ata mikate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24 heures sur 24. Minda pelelele. Soki courant kei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke. Courant ikendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na bakantine. Ezate. Mai pepele nyama. Ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali posoki mai kaka kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo batu ya libanda bakotaka te Flot Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune Bandalungwa référence
église Mangembo, na Flat Hotel, Joli Kabelo CPI, nyonso pepele neti kaka na film. To ba musicien si millions to peut venir de muzungu parrain. Venanga de muzungu. Mais soki azana kini ça va. Venanga mopa onde soki aye, soki auti bagoma na ye, na ya parce que a vient na. Mais vieux pe mère azana mikili vient azana kishasa monte ke. Seng bakaka, vieux pe ata mère ate, sindi pas ko représenter na place sa mère. Bon nga soki na bali siko na tuna kisi njoka yo na veda bosali combien des années? Bosali combien des années? En tout cas, mibali ya poto o boza ba etula. Ba etula pene ya poto ba danser si ba mwana fa begaza zo la bino. Basi apane basi zela mukuse ya mwana. Ole aluka mwana moko boye otindele mbonga aposa démarche ya e ko le pe mwata emso viser bimate ba danser si ba mwana. Wana ba baza déjà ba marchandise. Donc bazoya. Jo moko na ngiri. Abetelinga ba bêtise laissez le ça dans studio mo rakoti na ngingiri. C'est le ingénieur o simbeli so na ngingiri. Mutu nanga. Ba biloko no nyoso na boso pe banze mono na teki yango. Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a Mbato là qui a mo donc malango est immédiat. Ah bon? J'ai mon conduit. This is London. This is London City. Aïe! Bonne année 2022! Événement! Fête ya bonne année oyo! Ekoleka kitoko awa chez Djonga 2. Ba organiser mo bange na événement. Na cadre ya ko fêter nouvel an. To bonne année samedi le 1er janvier 2022. Eko yinda mabe awa na mo bange na événement. Fara! Tuna ngai nini? Boko zwa fara ya solo. Wenge pusana to vanda. Na quartier latin. Fara awa. Nani aleki? Nani abetaka makasi? Nani abini sarabato? Talatina bazali ko bengisa bino mokolo ya samedi 1er janvier 2022 awa chez Djonga 2 ngandantaba oza kolia oza kobina oza kosepela na musique ya kitoko pe événement oyo oko vivre ezala nanu te na 20 € ya pamba okoti pe o vivre événement osepeli bonne année na yo joli kitoko a moins te à partir ya 20h ti nde concert wana kosila chez Djonga 2 suka na événement samedi le 1er janvier 2022 kozanga te kolinga te babetelo lisolo awa na ngandantaba chez Djonga 2 oyo ezwami na 12 rue puis Dixme 94 310 Orly awa na kati ya Paris boya ko vivre événement fara wenge pusana to vanda contre quartier latin nanya ko gagner nanya ko binisa batu bonne année. Mbote Bandeo Balandia, Fimbo na Fimbo News, c'est votre humble serviteur Valdi Tambo en tout cas. Merci pour votre patience, confiance qui est souvent justifiée par cette disponibilité de nous suivre. Nangongo so charmo ba vidéo na sur canal nos préférés Fimbo na Fimbo News en tout cas ça la rapso qui toko ya rosarante tout aux arbons. Ba suggestion na ba remarque ya homme de Koli Sara Musala ya homme de Sala Raketo Sara Musala ndenge bino bolinga en tout cas yake bosé beli bosa poste téléviseur na bino en commençant par maman Lisette Lokange Lifoku moi Nzambe la fondatrice ya Cœur d'Or Torah maman tu es toujours là en tout cas yake bosé beli wana papa Firmin Matoto maman Iguette Mulunga batwe basangani kwa na kati ya restaurant Yolezo depuis Dallas par maréchal Souveillé ça n'a pas si bino mbote pour kapa bao basangani na kati ya business class restaurant munene zo mboro na Molenbeek na Bruxelles ya boss Placide Ebio
bana poto bana mokili momba tuka toyeb stoya kaso makambo lobele zali na zabona ken pena makizembe. Avec lui nous allons peindre tableau de situation concernant maïnion sur le bambongo na kati il y a internet. C'est quand on a salué ensemble avec l'équipe technique et comme bon pas Dominique Moulumba pour commencer notre masolo. Bonjour ken pena makizembe. Ouais, bonjour Valdi Tamboué, bonjour na prophète Emmanuel Dodi. Bonjour prophète Moïse Kabodi. Basali Anzambe nyonso tout na pesi bango vraiment bambote. En tout cas, merci. Très bien habillé, Ken Piana. Bon, biso tolobela bilamba te po to ba saper te. To lata na bisoka simple. Moi mukenza Mbappé saka lati kaka. Si, donc si. c'est ça. En tout cas, merci Ken Piana. En tout cas, to ke malé mais vraiment to ban dans l'actualité au wapi to moni bongo l'artiste et musicien Koffi Olomide Kwata Koraman a outi ko sala bongo 1 million de vues na featuring basaki bongo na ndeko na zo tiwa Savage. 1 million de vues dans mon Kolomo car Ken Piana en tant que Congolais mo pandi sango pe ya mboka oyo aux arabes secteur socio-culturel oyambi yango ndenge nini. Ouais, et la question grandeur ya Koffi Olomide ko sala 1 million de vues nga na mona ngo kala vraiment na mboka na biso na journée moko au sali 1 million de vues. En tout cas Koffi Olomide na âge na e vraiment a sali 1 million de vues oyo kutu ba inonce biba melaka pema ya danger. Très bien. Fallait ça la ba million de vies belé. A ça la 1 million de vies journée moko na ngongango ya ngoyo, je pense pas deux fois. Mais côté la 1 million de vies na journée moko ça le rare. Koffi Olomide sali yango. Siko eloko elekelanga siko yo ngai na ebate soki batu babeli maboma soki batu baza normal na comprendre te. Baki sinjoro leba lobela 1 million de vues Koffi abeti na journée moko. Bango bazo lobela ndeo poto ya Goma, poto ya Buka. Et déranger au Ken Piana. Eso déranger nga parce que pour ne sa place te okela bandeko na biso ma place makileta nga bobe bango poto. Très bien Ken Piana, c'est là wana. Oui, puis na moni vidéo mo beska ki sinjoro alobi asaki na bagoma tracien donc bana Goma. Abi maramo sto yo garoba bokechu ba lobariza lokuta abi bana Goma ba boyi makambo wana. En tout cas, na yebisa yo Valdi Tambwenga na mwana soda ba bitumba est ezalaka pena bitumba. Ouais ouais. Vous comprenez? Maman leki nanga abota mwana moko mwana na ye kombone Joël. Abota ye na lokito ya Grenade. Que Grenade beti mère leki na biso mwana bima na libumu pose mezaki munene. Vous comprenez? Ka kuna na ba este. Da ba fenjora bosa la promotion ya Koffi botika kokota makambo ba este. Makambo ya este za makambo ya kokota te. Kuna eza makambo ba kota kate. Carrément très glissant. Dans soko moni mokonzi ya mboka azui ba disposition, azui ba général a komisi bango ba gouverneur kuna eza pamba te eza koluka kimia. Place o kimia eza te mokili mombebi ke kote kuna kimia eza te. Bino banjo ba bozoya koloba langage mususu. Yazo mona esala biso plaisir. Et te okaka bandeko na biso ebele bazosila na ba est. Esala biso plaisir te. Donc atika biloko wana bakende Goma na bango ndenge bakendaki na Koffi Olomide. Basa la Koffi promotion. Est-ce que promotion ya kosala la Koffi Olomide za ya Koffi na bato? Vient na biso sali 1 million de vies. Koffi Olomide très puissant na jour moko très puissant. Vieux wana. Na âge à vieux. Parce que na âge à vieux, ba vieux belé otomona na musique lelo. Ba koksa âge wana jamais na succès Koffi azanango. Donc Koffi azo mérité ba félicitations. Koffi azo mérité faut to encourager ba œuvre na ye, surtout un réseau frappé ba 1 million na journée moko. Donc ngana mon ngana ebike bandeko na biso bazana bangwana pona ko flatter Koffi, pona ko loba ba n'importe quoi pour Koffi amema bango na bateau parce que na vie na bango ba mataka avion te, ba mata bateau te, on se comprend. Donc ba présent na bango za ba le passer nanga parce que yo yebi nga butu ba bateau mo boye ba bateau ya bagoma o bango ba mati yo yebi nga na sala émission na ba bateau ya Turquie nga na sala émission na mboka moko boye voiture ezalaka te, vélo ezalaka te, moto ezalaka te, mboka wana transport nango ezalaka ba cheval mundele sikwazo kumba yo na cheval o batianda kulikolo whisky wishi ya moni wasa de musala oui donc ndenge bazawana makambu ba rêve nyonso tout o ba rêver to flatter Koffi amema biso boye Koffi asalela biso boye po ba rêve ti budget privé o fallait amatisanga
parce que bango na ba mata jet privé tesco Los Angeles il faut ba sanzo la Kofi babosani nzambe o asala bango Kofi akomi nzambe mama na ngai d'abord ça idolâtrie idolâtrie Congo batu mitweza kufa nzambe na ngai Kofi Olomide kuta ochoza mikumba na ye akeko bwaka ngwe pa bakimbangiste po moni mikumba neza charge munene Kofi Olomide akomi kokumisa nzambe o asala ye na au moment où Kofi Olomide azobongola mutema bakisi njora bamikotisi pena bana satana ya makasi bakomisi Kofi nzambe oyo ya kumisa est-ce que Kofi akoki kozala nzambe est-ce que kwafi Kofi akatisa keza kwafi oto ko considérer mutu obanda ko louer neti nzambe est-ce que look ya bilamba o Kofi Olomide alataka est-ce que aza mutu azo mériter ba louer neti nzambe nazo ebate soki kisinjora na presse bakali babeli maboma ou bien baza batu non zela na nous Kofi Olomide azo mériter to louer ba œuvre na ye parce que Kofi Olomide sala ba œuvre belé na mokili aza grand prêtre côté ya musique to tika ko komisa Kofi soki a matisi avion yo komisi Kofi nzambe olia gâteau na avion Kofi akomi nzambe mais non souffle de vie au Kofi azanango et ou take pas nzambe même souffle de vie au kisinjora nango na prince bakali azanango so bango ba loba nanga neti nini otuninga question nini ba bi otire no tanga komba fali sa bloka yo o kasonité vadi da mwenga moko déjà na lobango ke ngana fali to sola kate na komela fali boy fali emso a répondre kate a blokanga ngama moko si na lobango ti makambo ngamoko na lobby siko bango ba profiter nango pour c'est sans effet même il fallait bloquer nga même il fallait lobisa ngate même na titeli fallait bonjour fallait répondre kate bolamu ya mama na ezo sala parce que maman fallait aller sanga trop na vie très bien et on a une vie à souffrance ya grave maman fallait atile so kitunga biloko balambela biso reconnaissance ma Monique ma Monique ngana mona mabia qualité ngana mona bolamu ya mama Monique ma Monique ma Monique kaka ma Monique kaka fallait akozala na ye mutaba kakipaka kokolo mama Monique erazalaki kopema atikalaka ko bwakisanga te atikalaka kondima pasi na ngai te ma Monique c'est la mwana ya sincère c'est la mwana na o nyoso batu balukaka fali asa elanga mama fali asa futa nyongo nyoso yone mnyona nyongo na bango ngande na nyongo ya ba fali très bien pito o comprendre ngande na nyongo ba fali donc ngana besoin fali afuta ngai te parce que nga oyo mama tela soki mutasungi yo na mama souffrance biso to kola pa mama mbanda alali saka biso banzala ba 3 jours mama fali azala kitunga biloko mawa wana zala ko yoka ma Monique mawa wana zala ki oyoka tika na komisaka na ngata fali na konta ma Monique mais ça yo te ken pena ngaza na bandal c'est comme si maman on a ba témoignage moins bien moins belé makasi maman était très sociale maman quoi sociale très sociale ngabula kutu un jour fali atongela pena mama wana eloko moko boye mozole ndenge Moïse Mbi atongela papa Mbi o comprendre prêtre baye bakaye na biloko sikoyo mabeza nini na entourage ya fali wana nyoso tu soko pesi fali ide neti fali sala mwa mozole moko boye ndenge Moïse Mbi asali papa na parce que Moïse Mbi aleki fali na eloko te sala mozole parce que eza na étranger belé bayaka pe touristique batamba pe na ba cimetière na biso batala awa bakunda papa wemba awa bakunda Kester awa bakunda babia parce que ngana na besoin que ba touriste wana un jour bamona pena fali grand star africain grand star international place bakunda ba parents na wana yango ba parents ba finga maka pour rien ba parents baza ba innocent na ba guerre ya fali ya musique ba finga maka tongo midi pourquoi fali salela bangwata symbole moko boye etika la ta historique to mona kata place star na biso international tala ndenge salela ba parents na ndenge Moïse Mbi asalela papa na ye ndenge papa na biso président de la République asalela papa na biso Etienne Tshisekedi to mona pe star na biso ya munene wandima pena pena atombola ka drapeau ya mboka na biso to mona ke ba parents star na biso bakunda ma fallait ko sacrifier ta mbongo ya ndako moko kaka asali ba parents loko bongo osala biso bien ken pena
Ma solo vraiment sur les amours belé mais tous en a combat fallu le côté comme on moi trop tout monde na kati ya Tchad et si ka puis aketa la warrior mo azaki vraiment malade fallait comme tina fief ba warrior mo ba bingisa ki na habité geste wana ya assistance ya fali oyamba ki on est non na yambi yango bien parce que ça geste à liboso fallait ça la tête fallait déjà na ba Mali tout monde qui na consulter ba enfant soldat dans ba goma pesa ba ambulance fallait bimisa ba maman na ba maternité assister ba fondation de Kwege na ba kisa soto ke tika ngana yo 20 000 euros 10% ya recette azoki na Bercy fallait sala marambo ebele ya bien et comme sanga na eloko te wana kutu na mona et comme sanga na eloko moko te donc azo continuer toujours au ça bola azo continuer toujours au ça la bola en plus na lancer message nanga na décembre awa nga nazobala ngai nazobala na décembre awa donc nazobala yango moni année o pena batu bolimbisa nga nalobaki na matavion te vraiment il faut nasilisa nyongo oyo naza nango mpo na famille ya madame nanga décembre oyo nazobala non nazwi parrain te na nga natia parrain fali pupa me balobi fali aza na voyage azonga ti janvier ekosimba te na luka peut-être soki kofi aye pe na ko proposer za parrain parce que nga na uti na monde ya musique faut na luka parrain leader moko ya musique ya mboko ya pito osaba ba ta na ko luka kofi papa c'est aza divorcé na luka wera na luka leader moko pena o ko disposer ta na epo nanga en tout cas ekosala nga plaisir à makasi. Décembre likwela. Décembre oyo ko faut pena tout makambo to esila parce que na décida ki na bi année oyo na voyager te na kanga mwa mike na ngai en tout cas il faut na silisa makambo na sala en tout cas merci mingi na bato bozo tchanga maboko na mabondeli merci na prophète Emmanuel Dodi oui. Vraiment prophète Emmanuel Dodi merci na prophète Moïse Kabodi London wa betaki seta lobi ken soki année oyo balite en tout cas nganza bazo la tsanga makamso na ba prophète année oyo na bloqué mbonga ba billet na nganyo na tambolaka na obima mboka moko te na ko honorer pena madame nanga na osilisa makambo wana en tout cas nzamba za lokumu vraiment ndenge ezokinde nango bien donc na ce message oyo mutu nyonso to oyo kango oh peut-être on a besoin pe a sunga pe ken piana parce que ça makambo esenga mbongo bele esenga ba dépense bele makasi donc batu nyonso to ba del joko ba good danger ba vieux luzo mbata ba sœur Pauline Lumumba maman Lisette Lokanga kutu maman na biso o soki problème eza akoyoka prince ya weli Mr Prince ya weli Mr Versas année oyo vraiment na pesi na date te mais awa déjà makambo yango ekomi prêt ekomi pena prêt en tout cas merci sœur Nicole merci ma magistrat Raphaël en tout cas bandeko nyonso atu oyo akoloba toyebaki te viens na Placide Ebio boss atindeli nga déjà veste na olata jour wana na église en tout cas nga naza reconnaissant na ingrate veste oyo na olata na église jour ya église oyo prophète Emmanuel Dodi oyamba biso na église na madame veste wana déjà eza déjà viens na Placide Ebio atindeli siko soirée to luka kaka parce que batu nyonso tout chaque mutu faut faire la symbole na sepela na ken pia na menalinga libanga te momango yango yo donc yerve malenga papa français bango te bazoyoka petit na chadwa ki malgré na kachu sa libanda nzambi so ken pia nga proposer na bia mukolo so loko zo sala nga so mutema pasi bato pena na zo proposer na biso soki na fete bakozanga te mingi ba na mikili na habite so bazonga masala nga France temai disuka abaki ye pena ko zanga te séjour oui kutu yende pena na chaki na ba programme pena ya animer fête yango mais France temai na poto na habite ce jour yango tombe azala le ketchup azana poto massa no bibi kapinga pe azana poto donc wana ba massa nanga parce que baza parmi bato na lobaki faut tous na bango ensemble vraiment ça la bien sûr na monde présence na bango mais ba na poto ba soki ba ya avant ça va soki ba ya te la vie continue. Elenga poto zana mukanda président Rigen Ouassi son appesi ombote. Na lobelo mote. Félicitations. Blo Langi à côté France à côté France donc félicitations. Apazake sango Blo Langi à batami na Golo Langi à zana poto. Voilà. Mais quand on a proposé mon colon
so ba musicien simbi on peut venir de muzungu parrain venanga de muzungu mais ce gars ça na kini ça va arrête de pia yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ouais zali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa oso tuna ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 3051 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yango nde nzambe ya babilubu o Italie ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Terre na bikin de bisonga. Vede muzungu, vede muzungu wana. Vwe parrain. Ngasi wana ba vie ba koza ba parrain ba de muzungu. Responsable. Ba vie baza ebele pena ba vie baza ebele. Androto ke mwamba umba ngolo. Pa onde na soki aye, soki auti ba goma na ye, na ya parce que a vie na. Mais vie pe mère azana na mikili, vie azana na Kinshasa monte ke. Seng bakaka, vie pe ata mère ate, sindi pa ko représenter na place sa mère. Ya na makambo sindi pa ye. Na place à mère, c'est pas représenté. Quand tu évolues, m'embêter belé. Non, nga lobi na ndenga mabeto. Tu évolues, m'embêter belé au sola. Et ya pito. Donc il pose maille. Maille que bakilo ba di maïté kama ça. Masanga kaka, presque bakali mis sur rouge. Qui sinjora mis sur rouge. Oui. Bon mais la rappelle maille. Bon mais la rappelle maille. Ah, ya pito. On va libérer, on va faire 5 veste. Il faut ça. On va faire 5 veste. Parce que bino ne ba hotel, bino na ba pegi tita. Na banane. Bon nga soki na bali siko na tuna kisi njoka yo na veda vous sali combien des années? Vous sali combien des années? Tu as bakali demo manga bakangise ko mo sabasi demo ya ne demo bakali ya ne demo ya na bangando na nzoto bangolo batambola ke évoluer ken pena en tout cas to fandera to lali boye après t'avoir coupé ça kulutu na biso en tout cas ngana na ba respect envers yo et ya Serge c'est le scam to opesa ke conseil na micro na nga mais na moni kulutu sali vidéo mo kunesika pi azo chola batu azo finga batu abengi voir même butalika sous petit yo atabongo kulutu na ena musika nete so yamba message na ndeni Betinanga mutalikasu Betinanga Valdi Kolokoto na ancien soldat mutalikasu na mususu a Kadogo Betinanga la varatike yana Kala camarade na bino de petit na mikili ata bis kala fulu wa boira milangi kala bis fulu yango place bachaka ba fulu place wa boira milangi yomo na uti na studio ya mastering pour un état d'esprit évité bino vanda kambo esele sikisa bolo bakesila mais bolo bila pe partout kususu ngana na siksi makasi tozana bino na 2022 na sa bino boy wando beta kama solo asele tibo konda ebino bon c'est le eloko ekamusinga premièrement awala kisaba tufulu la poto modi quartier na yebi yango bien
nalingo lobango te parce que tokenda pe poto okoya pe na quartier oselo afilma ki soko lobeli yango mabe bakobeto bambata pamba un jour nde tokenda poto. En tout cas c'est Léo to comprendre kaka kosila soki eleki eza mwa pasi. En plus il faut bango c'est Léo tia ya Kinshasa bato basimba keza ndeko na biso artiste mboka na héritier wata nde basungaka c'est Léo. Ndeko na biso faire nda sunga c'est Léo, ndeko na biso héritier nda sunga c'est Léo. Siko ndeko na biso artiste mboka na dynastie pe alobis dérangement leki c'est Léo bisenga sengeleki. Azfana na poto ya kabatu na Kinshasa kaka presse ndeza bo moni na dépassaki ota basong selake mbongo akomi osenga tiba ordonnance mwana beli nakuti tata mwasi moko boye nakuti nani boye nakachote kenyi pena jo moko boye na ngirengiri jo moko na ngirengiri abeteli nga ba bêtise ebele Léo asa na studio moko akoti na ngirengiri parce que nako filmer ye tout en coulisses parce que nako studio moko zana na ngirengiri Léo sa yekini a travailler wana na ngirengiri nakuna ninyo latéralement ngana ebi ya ngirengiri ngirengiri na panda na Léo ingénieur o simbeli oso na ngirengiri mutu nanga babiloko no nyoso na koso pe banzembo no na teki yango ndeko ya Congo tala agence ya solo PSU oyo koki kotinda mbongo na yo pe koli na yo ekomi joli kitoko pe ozwi yango yo agence transmaritime Luanda Kinshasa oyo ya PH Lumbela Miti Service le patron en France Suisse makila ya ba patron awa masolo ezali mobimba na agence transmaritime Luanda Kinshasa bazali kosala ba transfert ya ba mbongo montagnioso na prix mukie pe kotinda bakoli basalaka pe vente ya occasion d'Europe Suisse na Luanda bairo oji ayenda awa na Transmartine bapesi pe lisusu possibilité ya paiement na Europe donc ndeko aponi na Luanda bafuti na poto oza mobimba soki ozali na besoin na bango okoki kozwa bango na ba numéro ya téléphone oyo 0041 77 556 03 48 siège na bango ezwami na Suisse Paris Lyon voisin ya Suisse non c'est trop fort awa na agence transmaritime Luanda Kinshasa oyo ya PH Lumbela Miti Service mosala esalema kitoko wa moyen temps po bango professionnalisme nde efandi awa eyokani nakoso banzembo no pena na ndenga kanai walai nateki yango pe pa ba musicien mususu bon ko banzembo yango pe na oki yango eza na hotel po Joana zo kisanga nyoso ya yo na tango na telefone na banzembo na nyoso o zoloba ono bozela 2022 na osala bino boy c'est le mutu place au travail mutu nanga na ngirengiri est-ce que ba ikenga na oyeba place au travail na ngirengiri au côté studio na ngirengiri mais quand pena pardon et ça qu'on donne ngomona mutalati bilamba ba couleur be na nzoto malo ba quand pena salité alati bilamba ba couleur ebelo be na salité tandis que na rendement pena ya makambo na rendement makambo peut-être c'est Léo wana nsuto bon toko tout atolo teke toleki c'est Léo swendeni mais c'est Léo ko le kangaka na ba malila zoka poto mais côté pe na ba mani boy na limite parce que ngana attractionner ngana akacha vitesse ya masolo ya pito na akacha vitesse ya G c'est Léo lo mwana G kala c'est Léo comme mandia na katote pour ton information ken pena donc tu te vendre raboye Jésus de Niance akenda sous studio dynastie atika nde on a ça soliste d'agir pour na nini ba pesi biso ba raison dérangement alors yana studio ya kuta likolo mais ça ba tchaka ba instrument oyo ba matériel na ba musique na kuta tala tom sur liboka ba ordonnance presque ba musicien nyonso wana o bazana kati le konkolela le na ba musuba na poto kolela o futela nga mwana minerval boy na to si ba information na pas source vraiment ya kati ya mouvement non wana pena source ya makasi ye mo star mona ki trop c'est trop ba ba na kini faut ye mo futa séjour ma bébé ben voir même ba billet ma et déranger maman ndeko yango ndeko suspendre ino makambango mais na minute pour votre information ma soya dina sezana ya okangama viba audio ebimaki ndeko kuna ke loba kenga te passe trop vient na biso irlandais oza na hotel na Kitambo azolela c'est Léo depuis na fandi c'est hotel na ba jour ebele ki ayembela nga nzembo koti lelo vena feli ndongala ala na hotel na yo fele ya pamba abando futa na mbongo nzembo wana o azosala lo market de na yoki suka na fosha ya black te
Yo sikoyo et comme chaque jour soki aye ola lisako fele vie nati de lonzembango nati de lonzembango yo yazo peso promesse que non ayembe lonzembango nati de lonzembango. C'est comme si kutuna so foto sungaye lettre ba na lobaki na tsenga lobele loko na ngaba benage ngala ko répondre kutuna nga c'est le Xavier à part marambo je te recoute na sika muso Xavier mais na moni moi défaut wana photo tulobelango po tom Cecilia ya robeba na batu pona biloko na bango mo robi que c'est le hasard problème on a trésor pour tout à son moment tout comme pas apocalypse B la 44000 c'est la pesa ka mwanda mu 12000 tellement ba sera trésor pour toi na succès makasi ya kindaki trésor pour toi gérer marambo douane marambo on a vu na ya mais kitaki tina Lubumbashi si ko trésor pour toi talige yo peska 12000 ngana baxi o ele likolo wana kisimbite car baza ranki na bon trésor pour toi ngana ngana récupérer mbongo yo mpesela ndambo wana pona ba mai wana kisimbi akanga trésor pour tout kanda fali asungie na mama mituga akekangele su kanda akangele kanda sungie tina fiti faire sungi ya su aketonga ya défaut comme ele ba ordonnance belé bana ba obela koko na biso piquer crise kokilela muninga na yo pena mwana mobali abensi bino boyemba ensemble bino bokomi se mutamatolo atika lupangu na ya bana kotonga na kasavu bukune se umele zo sila te bato ba se ka lupangu wana abando za mbongo nyosa pesa ka bino po boyo yembe na dynastie apesa comme Valdi Kolokoto apesa comme Valdi Kolokoto eza bango malade ya mambo yela ka bato yena bo no sono to kufite bo lobi pe go bale bela maladi mo pe okay ezape mabe kofinga muninga parce ya koza na Kolokoto yo mso ba kendo sa examen ya nyama boy esu to kuta nyama moko munene afana nzoto pona ba vitamine ba domo memela ba domo ba ko yo vitamine mona kifanda ka mutu na mutu yo ofige Kolokoto mais yo ka bosa zo lela ozolela na ba TV ke ka bosa zo mwasi na yo boy somon yo kutu Kolokoto bien azwi ba kisi ne esili bongo yo ka bosa siko azwi mwasi na tongo aniki 12h à Niki, 18h à Niki. Quel peut-être voilà 40 minutes les autres moment. Quel peut en tout cas après avoir comment on a marambo et chaque mois ba sous-bresson na orchestre belé, tout le monde a annulation, il y a concert, il y a Kwada Korama, tout le monde il y a Weranson, tout le monde a batté artiste Mboka, mais tout le monde Fabregas Maestro a eu vraiment chance ya oza ba visa pour tout le monde ba réseaux sociaux ndenge masa na nga chomi na ngwere ndeka likolo ndergwe bazui ba danser pe bazui donc ba kende bo concert na Lyon habité malobani ya malamu ko ba kona ngai pona Fabregas a mérité ko zo visa Fabregas a mérité ko kende na poto parce que ana ya succès combattant zo kanela na yete combattant tindeli na yete lettre na préférité concert ngo ba bike ezana ngo pia parce que a mérité na ye mundela taliba na batu na orchestre emsusu chance na bango ya mwana ya kendo fanda na poto bapema parce que ozuna te shomi afingi Robino lifuti na ye ya ofinga Robino pour se pelisa Fabregas lifuti ne ba futi eza visa bakende na bango aumeli pe na musique mwana na shomi aumeli azwa ta chance ya orchestre moko me mata friptite siko akende na ye comme aboti pe na nubana te basi ya poto bozela ga shomi azoya bozela vraiment azoya bozela vraiment en tout cas mibali ya poto o bozabe etula ba etula pene ya poto ba danser si bangwana Fabregas azoyela bino basi apale basi zela mukuse ya mwana olia luka mwana moko boye otindele mbongo aposa démarche ya ekolia pe mwata emso viser bimate ba danser si bangwana wana ba bazat déjà ba marchandise donc bazoya quel bien Moni soki mutake poto ba déranger na iloko te combattant a déranger te ambassade pe ba bizwa kaka c'est que succès exacté. On se comprend? C'est yango Jésus de Nias. Ba poilu bazwa ki ba lettre na ba préfecture. Ba Jésus de Nias ba Verambo. Ba Jésus de Nias ba Verambo ba. Jésus de Nias yekutu ba tele lettre te yemo ka tali sal billet te kamate yemo ka annulé na ye. Ye ya ezala ki te ke préfecture. Ye ya ye pena producteur à l'obino to annulé. Il y a pas mal de réseaux producteurs annulés. Il y a 12 heures du temps, tout le monde a bongo bien affilé. Mais c'est hic, à tout cas bongo génériquement online. Neto yambi yango ndeni. Non, qui générique qui mais namoni mutuka pena Chevrolet Camaro. Chevrolet wana vraiment
ebelisi bato mitua parce que ata Fabregas place ya uta soma Chevrolet cher bongo te Ken Piana ebelisi pena bato mitua santé pena na âge na ye pena Chevrolet mulai marque moko na ya inosibi na boss sous le kauka siko marque moko na sous le kauka Chevrolet wana ebelisi bato mitua bake pena ko bonde na ambassade te pona longola bi wana fona lukata visa papa bina fila komi musika siko lo na sepe na bina fila nini okia sene ya uta bazui visa ba mema ba musicien mais ya sa beta ki na Europe liboso abeta na Istanbul liboso de ana ka cha Europe Istanbul eza Europe si ya sa beta ki liboso des années ti papa bimisio amemina ba tu poto te mais yo so beti liboso papa on comprend donc place bina fila beta ki mupanzi wana za Europe mupanzi ya Asie ezala kuna mupanzi ya Europe place tozaki za mupanzi ya Europe de bina fila félicitations parce que bato ba walela ke ay faki na sala nange pa Fabregas pona zo visa za ba materazia ba bébé butua bina fila ko lela biloko wana te po ya sa beti kuna en plus ça uti pe États-Unis na ya oza papa merci Ken Piana en tout cas ma machine de Londres ota la biso mère na pesio mbote na dadi pour kapa JR Kumbi ya mama Mireille Lukeni na pesio mbote na ke bose bele Daddy Chombo babi le célèbre njilo na kata mikina poto na pesio mbote le mko na yo Ken Piana makizembe babi mama libala bat bakota raté après avoir koyoka mama belebe toyoka na kati ya couple na biso o wa ba divorce pe déjà papa na biso Mike Kalambai na madame Peniel Mupenga tout le monde vidéo mozo de kabona les réseaux sociaux wapi madame Peniel a olobake azo s'installer na Kinshasa pour bana normalement faut avoir affection papa na bango Ken Piana message no ke mon ndengeni non message ane salinga plaisir à trop soni ezala mingi ya pasteur Denis Lesi ah bon o alobaki ke Peniel aza libre o nyoso na besoin na ya benganga libala batu bakotaka te Peniel ye wana sikoyo alobi aye na bana po bana il faut pas affection ya papa na bango bolingo eza na bana na kati bakota kango te bon so na bike ba yo affection bana bango yo bon bazongani baba ko ebeta mati baba ko ebeta mati na comprendre lobi affection bana kasi ndenge zalaka na taboka bwana mwasi soki bana baza soki mwasi azoelo bana na mipende vimbi Faya peso fipe na nzoto esila ete. Papa, tikako. Faya Mike amo bali ndeko na biso Peniel pa mwasi kitoko. Si. Soki ba tutani na pool moko boyeki ata toyota la bana. Ba bosa na kibazai na rankine. Makambo ko beta. Nazo bisa yote. Ken Piana. Tomo commencer na suka vraiment na habiter. Comme on a su mais il faut que beta c'était pas fait na biso Koffi Olomide ba fait Jimmy Bella ou patron fait Jimmy Bella ou camarade li passe à bambongo na jobu faut que beta c'était fait na so Koffi Olomide na ran Koffi aza leader moko ya munene Koffi fa atala vraiment entourage aza nango si ya ba flatteur net ba kisi en tout cas batu net banjora bazo diminuer valeur ya Koffi Olomide ba diminuer valeur ya Koffi Koffi akoza na batuma boeteke baoka moka ba gâteau na ba avion baoka mo ba sauce ya biloko na avion baoka mo bateau mais non vous en a kindoki conscient na ndenga conscient pena boekisi njoka na bakali pena bazangi kindoki te vient na bino beti 1 million de vues na journée moko bolobeli ngo est-ce que tout sujet o boko fan de la pena internet boche batu mulunge kuto soki nga azalaki pena kisi njoka swati na presse bakali Nenga na soka 1 million fali confiance na journée moko. Nenga fali auto bimisa nini oyo nzoto. Comme nzoto salaki 1 million da 2 jours. Nenga na dembela la popina bo finga fali dans le vide. Bozala na argument ya finga la falite. Bunga bo comparer kaka 1 million de via journée moko ya Koffi na 1 million ya 2 jours ya fali. Bo dembela ta wana guerre ezaka loyal ezalaka bo comparer ba oui. Bino siko bozui depuis Koffi amema bino voyage ane zala voyage moko neti nikima ya kofinga fali bopesi kombo papa woso ngo pe simbi nango pete esimbi te ekota te esimbi nango te bozoki ndo pesa Koffi fali kombo ne simbi te ekoti te
Oh, di. Botika biloko wana vraiment bo sale bien te. Na yo du pour information abi Kofi Pena la qui pena ba petit na abi après ba Kigali on so ba ke ticket les 13. Si les 13 vraiment ba ke nemi ki la pote ba ke ticket ndenga osamba. Oui ça la bien. Non, eza nango pe gravité. Soki ba ke eza nango pe gravité ba kende. Bazala na courage. Bazala na courage ya matavion ngo. Bazala na courage ya matavion et ça la biso bien. Les 13 pena to moni presse bakani to moni njora. Bakena vie na bango ko sala biso bien. Mais ngana abi vie procès wana déjà gagné nango. Ya makambo sila nango. Vient kende na eka rapo a remplir ka ba formalité. Dossier ane se kufa nango kala donc. En tout cas, merci à Elodie qui passe à Julie Tuwumba compresseur. Hein? Bon, bah, tika, on a des bassers, on a kilo et mikili en tout cas. Papa, merci Ardi, maman Orlando Bakani, ça n'a fait si beauté. Boss Placide et bio. Anisi tout l'américaine, en tout cas, Anisi tout l'américaine, maman sociale, la pesio beauté hier, vraiment les gars. Papa français, pourquoi pas? Maman Lissi Mangala, tata moi si abana. Petit nanga Gal Validoussou, grand jogo. L'international Gal Validoussou, avec dos Simbi Makambo côté, on a pesio bambo de Skozwami, Ken Piana, 25 mois de staff, bani, peut ça la bientôt si je te n'abisson. Ouais, c'est Apoli Lumumba, RDC Monde, Adel Djogo Bago Danger, Batunia surtout, Balandi Biso, Koko Arafat Makizembe, Sir Angel Moussoeli Makizembe, en tout cas, Gauthier Mascotte, Richard Amelel International, Vienanga Jimmy Bella ou Jimmy Bella ou Ken Diana. Jimmy Bella ou Nadjobou, donc il passe à Bambongo, patron PDG. En tout cas, Yannick Kinia. Yannick Kinia, va bien d'actualité, Rombox. Yannick Kinia. En tout cas, merci vraiment à Pichumbombo, Yatsik Arabisi Nabara, Koum Imo Pertore, donc toujours là. Hein, Pichumbombo, en tout cas, merci vraiment, tour de contrôle. Ça n'est fini pour aujourd'hui. C'est ici vraiment que je rabaisse le rideau de la porte de notre émission. En tout cas, ciao. Abonnez-vous massivement avec Dominique Moulumba qui était derrière la caméra. Hein. Dominique Moulumba, affectueusement connu sous les sobriquets de MP4. Merci Naopé. Et les avec la presse, pourquoi pas Whisky Wishia. En tout cas, merci pour s'abonner massivement. Patson Makungi, le monde est bien. Ailleurs, il y a Fali avant. On va te là qui a donc marambo est immédiat. Ah bon? Gideline Mokonzi. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.